congodialogue.com. www.congomasolo congosolola.com avec Congo Dialogue. Congo Solo là. Makam danger dit. Congo Dialogue. Mesdames, Messieurs, comme je l'annonçais que je suis sur terrain en train de travailler, j'ai rencontré encore un autre artiste. Moi, je ne vais pas parler de lui. Je pense qu'il y a Moua Oloba parce que Bino Bao Bota la Biso Boye Bimingi Pegolega Biso. Nena Bagi Nazawa na côté Lengesa, précisément na Bar et Choubele. Nakuti, c'est un artiste, mais on dirait à qui ma casquette naïe, on dirait à Tobenga Bango Banen va déserteur. Est-ce que c'est un déserteur ou pas? Je lui passe le micro. Bonjour. Bonjour. Artiste, Sangoboni. Alors, tu as Kitoko. Nada bien Kitoko, on aura centenaire donc Pepele. La Roche. Oui, la Roche. Nakutio na Echubele. On dirait au Koma DJ, na habité au Koma gérant et Angande Chubele, na habité au Tigandoule, na habité au Koma pasteur, na habité au Koma nan. Bon, na Koma bena ndena zalaga. Nazara artiste. Donc artiste tout fait. L'artiste est tout fait. Par rapport au parcours, peut-être na bateau batali biso kapo na lelo, La Roche Azana. Bon, La Roche Azana nasi batbako kobunga moi centenaire, talra moi donc premier animateur il y a Jolino. O ya sala benage Makilu Mabeto, clip à Munda, o ya sala benage ma meilleur clip en Afrique. Parmi les meilleurs clips au Bassinoma. Les Abisso. Donc La Roche quoi. Oh boyoka ban saki bonga ya tale. Makidu mabeto mukisa se tolantinini bana Jolino bakinango maye ya beto mosi bana bobo aye vraiment ngwalasi yo katima ko chaki buma nanga ye katima ko doboka bakindumbe lengi batya mutu bakata donc responsable nango wana tanga mobutu quoi. Mama kindubelengi kebana poya ye. Tango na bandeli po banzele nyonso kwe. Donc donc là c'est pas de tout si bazongi na ba parler. Siko sili boy pone. Voi zana no mais on dirait na ndenge siko charisme eza soute. Aussi. Bon, tu na silité. Force za utu ya makase leki kutuna o wana tona ngina utu petit. Mais oyo kanata. Bon, na oyo kana fo ba ko soutenir les alats. Donc surtout ba soutenir ne yo zana mouvement mon côté ba soutenir ndeni. Ba soutenir na balabala ninga. Bon, quand on a un mouvement, les ablagués, bah ba lugu ba mouvement, ba longue ba venir biso ba kofi, ba biso ba kei et simbi. Biso pe ba ke côté na bango, ayebi ke aussi malango te mais alinga bomana. Omo telengana, okeluka nganga mo ba lobe ale. OK. Donc biso to kana nzambe to tala ka nzambe moko, moto ko soutenir ko pepe sima. Nana ba te belé, o ba ko soutenir nga. Nga pena mona makala 100%. Donc, tu vas soutenir la bazar là-bas. Pas soutenir le tépoignage parce que Batimbeli que non, il n'y a plus rien. Nous allons les soutenir. On dit au commis gérant à Babar, donc on comprend n'engagé sur une. Soutien et en gros siko nega yo ye, on les gana yo kuta nanga, donc on va nous soutenir. Pour bango siko ba mona, ba vivre pour médium de salaka. Tant yo soutenir nga déjà ben média, bango sur place ba vandi ba bi to lukato soutenir. La Roche, parle-nous un peu de votre parcours parce que tu es parmi ces gens-là et je rappelle aux chers internautes que Bill Clinton pour Macintosh Monseigneur Dangwe. Muto mema et pas Jolino. Yeyo. Est-ce que lui solo na eza vrai ou eza vérité? Et puis bete la biso na ndenge zaka oyeba Bill na ndenge nini pe koma ki na ndenge nini tio mema et pas Jolino. Mona kamwa wa songi mais non eza li solo histoire va changer kango te etikala na bongo. Mais po nakamwa dikambo ceux qui ont la émission na batu ba ilanga kaka makambo ya Macintosh. Moment Macintosh lelo ye atikali déjà emblème na bino ba animateur. Personne ne peut nous contredire. Ezaïe na Kaludji, Batikali on a basé déjà référence déjà. Mais tandis que Bino Bobandi Moussalango avant même, on dirait. Te kolobate que nous avons mis en salle mokili. Obi combien de nous avons mis en bango. Ba belet. Mais batanga mi ba Michael, o batinda ba Jésinal. Envoyé spécial. Azanga 400 wana ka batikali wana.
hein to biso tout force on est pas nzambe big ton c'est bosser hein na talaka niveau na biyaya na sa masalanga jumi mbonda yankewe na France wa nzambe wa bater donc na bi yankewe mona mayo wana aza mesike donc yebela soki na zuya pusani pembe nanga l'autre bosser na nenga danze nanga na sur travail donc communiquer papa to na pas jolino mo ba boulot pe bandi bon et c'est un temps ndenge nzambe asalaka ke ye azokende pa ya wera nga na boya na boke kuno sala ni okesa wera se panza nango basibe sa mema bato nyonso kuno wera osazo nini o devie to bomaka vela ngati sala na zala kaka da bunda nanga pona lingana nga wenge onga beza posa mutu to pesa ka be nzela ke nae lelo pe kenda pe mouvement Jolino pe panzana donc kauka danger masolo pe lala te ya kenda na ye udazaki na ye kutu donc ya zaki doubler na ngai bon pendant eko panzana nene ya quoi ça peut doubler rien na moto nyonso te ngam na ki titulaire pour moto na ngai ya ebike je suis créateur élément après on a rejoint dans CNN CNN to maintenant CNN travail dans la CNN akenda pa quoi drapela na ebe mais pas quoi dans les agis solo il y avait langa pas sécos vous avez benga pratique poto abike na mitso ba somono ba kei vieux azan na posta na la roche ali na posta ni nanga bon ponga na somono to robeta ndenge moko bon nga na robeta so peut-être na pe na masamo azan na ye to travailler na ye moshi sexuellement mais bon ba kendaki nga na rolanda bango na quartier latin wana to vanda ma campagne na parler pas mère ba kofi comprendre de ce monde va créer monsieur betama na tanta on a c'est moi aussi na zamongo nga mu Congo 100% yebika na makala ba Congo ba ratro nga na mu Congo 100% comprendre tant na boka ba tant na ba créer na ngai ya démontrer biloko na yo CNN aboka yo tata mwasi kazolanga dianga mwana kasisa mwana ya kazolange basika dila ntangwe basika dila ntingwe basika dio ayoyo me ça la ndenge nini yo za na biloko ozoko kobwaka ngo te mais omoni pena ke non petit moko boya ya zui ba client ngo aboki ngo epesi makambo esala ko skondeni koloba koko bwaka tezake nasi bato bavandi bazoka dani mais yo moko za na luya luana te parce que yo so boki ngane ozobwaka ngo suka na ngo kana avenir na biso mais soki aboki ngo bongo omoni pena ke non ezo makambu etika pena référence te na bien moi bato fo ba yebaka babite ke ye akobwaka ngo po suka marque nga quartier latin ngai moko nem na sagerer na ina kobanga na bato ne bango bang sote kuna tala boye mais na mona ke bana mai batikala wana eloko mo pe mabesala mate comment nga banga te malobaka ya bato nde eloko mo bang sangai na ye moko Jolino abenga nga bilanga no yo lingo ke luka banzela mabe zonga mouvement na komemo na poto ya mo nga na no vanda pa vina banda si lelo okomata na njilité na aéroport en njilité départ la rayo ga memo na poto ouais bana mo na de bima bon eza mama nzambe babike to tambola mulongo o bakoyaki na libulu bakoyaki o babimisa bango babimisi bango mais ngata na koyaki na libulu mais na bimi na bimi na libulu mais ota chemin nini o ngana kokende comprendre donc base belé na mboka oyo ba animateur belé bazo ba lobaka belé ngana bayaka pa na ngati lelo moi zoa boye velo ko zaneni na pesi boye donc biso lokoma lokwa ba coach moko mabetaka. Alors après tu as eu à traverser le Congo, OK, na Congo Brazzaville et là na Pointe Nord au Bétarassou orchestre. Bon à partir ya Congo Brazzaville na salaka na travail bon il y avait nanga yulu mabiala. Venanga yulu vie yulu donc mission nene otobi na RDC mais za congolais ngambo. Alors on appelle ce que mi ba grand o pena qui a OK jazz ba pena ba vendre pena ma solo et vendre nango parce qu'il a travaillé vraiment de titres les lots na musique na biso ya Congo, le grand Congo parce que c'est le Congo qui gagne. J'en profite. Na pesa ba mbota to na ba masa nanga Leandre Kaba, les parlementaires na bosanité Osiris Yakobo. Na biko kenda Paris, Kalate ozonga sous Braza na bosanité ba masa bazamo ebele. Bon, na koloba
J'ai travaillé dans le Pont Noir. J'ai travaillé sur l'Estra Musique Internationale. Il y a Kanté Mouyasko. Alors, je ne pas aux Kanté Mouyasko. Donc, j'ai travaillé par Kanté Mouyasko. J'ai travaillé dans Bango. Après, il fallait Hollanda nani. Hollanda pas Hollanda nani Roga quand même. Bon, vraiment. Et Makamboueza déjà parce que Roga ça le roi Ouérason hein. Roga missile, lampadeur, le chancelier, Mokolombongo azolambongo naye, Mozuya Mikolo, Roga. Tu as un assez bon travailleur. Hein? En tout cas, l'Assemblée la Ranzambe, un jour, nous avons un vieux Yulu. Loba, ozana posa okota extra musique parce que nga nakoso alelona Roga. Ndenge to si ces missions to bengi pe Roga. S'il faut que okatsa ok ça la test na extra musique nga moko na memio to kepe na poko osali test si ça va bazuyo lampadaire ça la clair parce que batebele bazotala bon te lampadaire aza ba trésor mon pas au bazotala trésor pas au mbote lampadaire aza très fort parce que obi ponze monayo e ka elonga ngambo e katisa boyo lokola ba vieux ba Pierre Mutuari ba vieux ba Pamelo et quand il paye ça c'est ce bunda pesa blague tu parce que le ba lampadaire on a nous moloko on est si ba na kufa les goûts et les couleurs qu'on a ba na ba dudu ko pa wana ba c'est ba bosser hein baza ba pays bastien baza pe na ngambo mais bango pe na minso ba posa bato pe na chocho eza un mois nini tete ba linga pe na makama mikolo est-ce que yo lelo oza suna ba cri ya ki lelo parce que vitesse c'est choses changer hein eza sune wando bois kakalati il y a 20 ans. Donc on ne se trompe pas. Animation et c'est changé non. Monsieur la biso système en animation on a tout là lipongi les lois animation comment bandenge monsieur ba vitesse monsieur est-ce que vous avez ba vitesse on ba tout sur ba animation ba la lipongi hein ba c'est belé ba zo ba la lipongi animation non il y a nini ya mikolo na bete lo mikolo ala kitukidi kwa mama di yangwale. À tout le monde c'est quoi ayo yo bokolo va bien bozo monanga kota libala na ndaka mobala mpiaka okoki mayo moko na nyongwa mapa e wana siko ozolinga basi ba kima mbali ya mpiaka toni olinga basi balinga mbali ya mpiaka te folinga mobala obike alukaka asalaka aza courageux bien amemaka nguba mais mobala mo bavana na parler pour tu non que ça numba donc il faut en sens combien déjà et combien de gens moi si au kokite au tinda que ça a que ça qui numba c'est pour ça que don zamba pe ça te na tuni kaka ya ka question na tuni bon combien déjà babilo on les alaka tango to beta ba ndule to non to bandisika to bomba te faut vérité mais l'autre ça ba responsable to na ba bana donc le mo na ngal bosso azana na campus donc na kokota susu mambo ya pamba pendate donc na loba tout na ba animateur na biso o ba leg na biso lelo boza na bino bien animation mais bon me kako mais cette animation ni animateur ni azo marqué au mikolo animateur po basé belé natangelo moko peut-être yo moko kokate peut-être yo tangela na 5 oh bazo bangisa 5 kaka te yo 5 s'il te plaît ngane na tuna question ngane na tuna question non tangelanga 5 animateurs oyo bazo boaka bien bon son abi na tangeli yo sina la Bercy bon bagyo azara o bane pembeni moko son na tangeli yo nani mais condoléances c'est toujours na massa ngai. Non, chaka. En tout cas, attends, d'abord, j'en profite d'ailleurs. C'est demain où le corps de Nono Chaka sortira et que vous allez exposer dans 13e rue. 13e rue, on a déjà on a 13h. 13h en tout cas, Torozalana. Bakokundango samedi le D. En tout cas, Bissonio surtout Torozala. Vraiment, Nono Chaka, c'est parmi des artistes qui nous avons vraiment soutenu de tout notre cœur durant notre parcours. Ce sont deux gens où nous avons vu comment ils ont émergé et pas ces alliés à trop comment on a que jeune on a que atiki mais lui très sincère condoléances dans la famille Tozaki na culture pays vie Félix Oisé comme monstre d'amour en tout cas tous ensemble demain on sera là pour na makamwana
Donc on appelle ça mes condoléances na Kitira pays vu mobimba. Et pas il y a Velanga oise quoi. Na ba ensemble ba mission na nyoso, na ba la tsango nyoso. Donc za masala ngai. Nous avons na trop tant ba bangadia dia ba vina so mangwa ou. Tous la tona ba kesse na bango wana. Mais na c'est pas la peine aller qui na yazo ni memi c'est bon. Capo. Yamado ngana nga obengeka capo Yamado. Na petit na mo besusu na mona mingi shomi. Shomi. Na kutane bote mais pas Mundibu. Ouais, na animateur ya Fali ozile ki dangai Tango fort. Wana mona nanga. Tango fort comme mwana ndende. Obi ke bablo musupe ko fâché. Yo ki no benga tango fort muto alekio na succès alekio na mbongo. Oyo ba ke no mwana na. Mukola to leki na mbongo. Mais pese ka respect. Tango fort akom mwana na ndende. Tango tanga ya aya Jolino. Tango aya Jolino ngam na yambaye akoma lokola leki nanga nde na yambaka Bill Clinton akoma lokola camarade na ngai donc nde na yamba tango to tamula na place moko to kulia na ye donc nde Bill Clinton azalaki nde tango azali pananga donc nde CNN azalaki omwana ti ezali mo ba contretemps moko ina na kaka ba oyo kana te na bendo ale ba o tap etonga van atika na voyage nde atika na voyage akeko tabada kumuda Tchaki boire babilo wana bada komoda. Donc on a bien mon nanga. De là qui n'aura pas maman. Lelo projet d'avenir nous izanine. Ozo préparer album, ozo salani. Bon, projet d'avenir nanga ezaki na ba do sala non moi ba filmer. Ba filmer ba théâtre moi na ba na mai. Na salaki yango po ezongisanga moi image na bateau oyo bayibinga susute na ndenge na komi munene ba pembe mais babunga bayibinga na mukie na nga wana omona kota ino na monde ya théâtre banzonzi ngwa na ba vina nga tito ba vina nga siala ba mukwata baida mamaida na ndenge ndeko na nga pakaloyi ba soutenir nga susu donc et c'est que on a na kota nzela wana. Maintenant, numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est 081 96 94 353 081 96 94 353. On a tout perdre des appareils. On a bouton mais aux numéros Yassika. Donc, on peut savoir que là, il y a Yassika. Voilà. Donc, na bateau, bazo talabiso so ba bengi ba ozayo mokoti ou bien ba oza bureau. Bon, des à la bureau à raté. Et puis, quand on est dans l'installation, ça c'est un bon bureau à raté. Voilà, merci. Mabanga, on a 2-3 personnes parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin. Alors, on a eu trop pire masse en langage soutenir joli les bogards, il y a beau, on a makala. Donc, il y a ça là qui est battu à poto, bazala bien, et tubele, songambeli, le plateau le plus fashion. Donc, on a fait un pas petit dans Milambo. Donc, il y a pas de patron à quoi naïe. On a fait un mot de la tué à Makala, Banangiri, Kimbango, on va soutenir. Donc, c'est un mot de Mingna, Bandegonanga Makala, on a beau à Rabinote, Binoso Botikinga, donc, Zamawa, Bajubé le Soba, comment Bajubé le Bandal. Donc, Binobo soutenir Ngai, au Sala Tubo, le Wapungapé, voilà, on appelle ça Rabino. Maintenant, on sait pas trop, on a pas massacre et animateur. Pour changer animation, pour nia c'est ça, tout est ça, chant, nia c'est ça. Deuxième émission, on a eu l'affrontement avec l'animateur. C'est-à-dire, on a eu le bilan de mon show mité, on a eu un show mi, on a eu un awa. On a eu un chubele, on a eu un bakri, on a eu un pas mundi, on a eu pas juste dina, tiawa. Bon, c'est un affrontement. Tout le monde sait que ça va donner. Merci. Si... Non, non, ils ont un boulot. Olingo zongela. Olingo zongela. Aza collègue na yote. A collègue note. A collègue non mais le ba somi na ko ya to kutana na maître ya maître te biloko wana eza nango te eza lokwa papa wemba yembi kuna bana donc akobenga ta bakoko na ye abenga ba masa na ye bakoko mais alors c'est ça c'est-à-dire
na ndenge wana eza boulot na ndenge koyemba bokoyemba kaka biso to anima plateau moko na ba grand oyo pena bazo benga ba grand to animé na bango mais to yebike ba grand na biso mais na ndenge siko boulot tokokutana somi ya makolango tokokutana bien obengelo ka Bercy pa na bino Bercy aza o bon Bercy na obete mabe ya ko le kangata Bercy ayebi ko boaka na boaka te aboka danser na bite ka bi ko boaka te ayebi ko boaka mais na niveau nanga ya ko kangata oh na ninte niveau ba camarade na ya ko ka bango mais na niveau nanga pena yoza suna pema nan yoza suna pema pema piango au centre. Merci beaucoup La Roche. Donc, moi je vous retrouve à très bientôt. Je suis toujours sur terrain. Merci. congodialogue.com Congodialogue